Bote na bino balandi na biso ya émission Santé pour tous na Pedro Production Grace TV. Toye lisusu lelo mpona kobeta na bino masolo ya basi ya mabala. Merci notre bino ya sikezoya ezoya segoya. Boss abonné na Pedro Production Grace TV. Okomona ba théâtre, ba humour, ba émission, biloka ndenge ndenge. Papa kuma, mwana mama. Toleka. Takota. Approchez. Kota. Boya belé. Venez nombreux. Tous abonnés bisogna sona Pedro Production Grace TV ya mubimbani Yonani Osanga Kolanda Pedro Production Grace TV Nzela molai Bemission yo sezana kati Ezaka ba théâtre ke Mokoto makambo sebele bokomona ba kotandango wana makambo sebele na Pedro Production Grace TV Nabungi Malobi, abonnez-vous massivement. Tu t'abonnes, n'était pas t'abonner. Yo peut t'abonner, s'abonner, yo peut t'abonner, bizarre nous tous t'abonner. Et ça on passe pour nous s'abonner. On met quand des écrans quand on dit comme s'abonner au deux qui a tu vois la radio qui a on m'a qu'à email nous. Bah tous s'abonner. Pedro Production Grace TV. Babi kuna bomuna bagage ya kitoko bomuna be mission bomuna nyosho bino boduka. Omuna bacteria bactéries oboduka ka obomuna bango tutena ba obomuna bango. Bisela soto bomuna na ka ina. Babi awa i. Tu t'abonner à Tim Talio. Bisoni te t'abonner. Alléluia kutala alléluia kumona alléluia. Bandeko batasala lobi boya. Boya kutala, boya kumona. Tokomona nini? Ebe tokotala nini? Tokomona ngo wapi? Na Pedro Production Grace TV. Pedro Production Grace TV. Kuna biloko nyoto ezali. Théâtre, bagarre, mission politique. Ben mission politique, ben mission footballeur, ben mission balador, ben nyonso tout okuta na kati ya Grace Production TV. Ndeti ngamba tasala sina sabona kala epengambo. Lelo toye tomeka kosolola na bino basi ya mabala kokoti na kati ya bandako na bino po ezali moko ya affaire o etali biso bandeko na bino ya santé. Lelo toye lisusu pona kotalisa ba mama lolenge nini bakoki kosengela ko vivre na kati ya ndako na bango ya mabala. Kaka bongo te kotalisa pe ba papa ndenge nini masolo ya ndako ya libala ekoki ko demeurer na ndenge moko ya malamu. Bandeko na biso basi tobenga baya lisusu ebele liboso ya batelefone na bino pe liboso ya bitando na bino mpona kolanda émission oyo eye mpenza mpona kosolola na bango. Ya yambo tolingi totalisa na bino biloko nini oyo ekoki kosala libala ebeba to pe libala ebonga. Eloko ya liboso tokoki kosimba ezali bongo likambo oyo etali kolamba tope kolia malamu. Ezali moko ya babiloko premièrement oyo ezali recommandé pour na santé ya libota mobimba. Ya mibale ezali moko ya ba source ya ba problème ya ba divorce pe ya ba séparation ya ba couple ebele. Papa asengelaka alia malamu. Alia elubu oyo ekoki na ye pe na bozwi oyo ye atikaki. Likambo ya kokamwa ba mama na biso ya kala na ba mama na biso ya lelo différence munene na mature wana. Papa akotika na tongo
20 000 francs, akotika na tongo. 10 dollars, akotika na tongo. 25 dollars, ça dépend ya bozuinaye. Mais papa akoya na pourquoi réclamation ezalaka kaka moko epa ya maman. Biloko na wenze mataka kaka. Pourquoi biloko mataka kaka tango kaka maman kenda kaka wenze. Pri o papa ye moko aleka ki kaka tango sesika wana. Ayebi kamona ki kopo ya madesu na 2300. Mais ngongo ya tiki mbongo jour wana balamba madesu, maman ke wenze, il faut kaka biloko e mata. Biloko e mataka pona ni to ba maman bakendaka wenze toyebi ki. Ba maman babakisaka kaka mbongo wenze. Jamais maman salaka na mbongo wenze papa tika ki ke mbongo ekoki, mbongo ekokaka kaka te. Ba maman bobakisaka kaka mbongo, mbongo bobakisaka eutaka wapi. Nanu te papa ya ke économie mona bande ko sala. Moi 15 000 francs tikaki, on a bakisi 5 000 francs, rien. Et bon, on a bakisa. Ils ont gagné pour moi. Et tel a simbisé un mini à Yakawa, a simbisé un bonbon, on est mort pour y aller que les banabango, na kati 5 000 kuna, na bakisi na wenze, il faut aux zombies. Pourquoi bino ou bakisa kaka bon wa wenze? Chaque jour yo kenda wenze, yo bakisa kaka bon wa wenze. Pour nani. Et puis papa kotika mbongo na boule que tango akoya akolia na mbongo na ye ekoki lokuta. Papa koya biloko papa zokuta na ndako eza ya malonga te. Tango mususu eza malonga meza kitoko te. Or mwasi nyonso tango koti na ndako libala ata bozana bonne. Papa sengelaka aliaka pe elubu oyo moko mama olambi pe olambi yango na ndenge moko ya kitoko. Tant papa zali kolia akozana kosa libanda te. Or bato libanda de ba matisa température 40. Papa ina da kulelo ayoki biloko mungwele. Lodi aya yoki biloko zeli. Aye lobi ba Thompson no bombo surnommant bana classe ya mwana na mwana na mesure na ye. Papa ye azokuta ba biloko ndenge wana. Obima ya papa lelo alobi lobi kuna anda lo bali susute. Abanda koluka allié moi malewa na ye quelque part tango koya kosanika ko chama nzaka na biloko yo chela tie na mesa amatina mbetu alali lelo ale libana lobi kuna aluka ye ba jeune fille alamba na restaurant wana tango ko découvrir jeune fille alamba na restaurant wana abandi ko kende ko tika siko mbongo balambela ka ye lubu spécial eza la commande na ye petit à petit température 40 et mati bakangi papa kuna biloko oyo bande kosala te babandi kosalela ngo papa kuna papa pe makolo ekomi moko na kati moko libanda ti lobi eseme batrouble bareseau ekomi ebele or réseau ezali kaka moko ya likambo ya biloko ya kolia ebomi libala ememi divorce. Deuxième point ezali bongo likambo ya mbetu. Likambo ya mbetu eza vraiment masolo oyo ebomi lisusu mabala ebele sur 85% ya mabala ekufi na cause ya likambo ya mbetu. Mama bongisa libala na ye. Aza mwana papa na bino te, aza mwana mama na bino te. Ndako libala eloko elaki yango wana. Tangu nyonso oyo papa aza na besoin otia yango wana, tia yango wana. Et puis bongisa. Tous on a ba produit ebele. Autre c'est la bango publicité. Là déjà je lance déjà na bino bandeko bozali kolanda biso. Aux on a ba produit na yo Olivio Salela yango promotion, publicité, marketing, votre chaîne Pedro Production et Zawana émission la bino P santé pour tous et Zawana ba numéro eza affiché wana bobenga pour que ba produit na bino o ezali qualifié to yeba kolakisa yango na batu ba yeba kosala mama yeba kosala bain intime soki mama ozali koyeba kosala bain intime te papa ye lelo akoti libulu na libulu papa banda kotepa lokola mutu ayebi konaje te so akoti na mai azoluka maboko azoluka makolo likolo nange eza wapi liboko nange eza wapi papa banda kotepa atepia bimi ozosilisa ye déjà osana yo ozofaire regretter déjà pourquoi abalaki yo pourquoi atiaki yo na ndako papa kokota boye akoti papa azosentir le roi mutu aza na kati nde ya liziba ya mai
donc nakobanda déjà yo na kati kuna deja komaki na yo mai papa azoyoka yo lisusu te ezali moko ya babiloko oyo ezali kobebisa mabala yo mama propriété ya nzoto na yo ozali kosala yango lisusu malamu te papa kokota boye akamouti kosokola mais papa kota boye ntango azobima akomi pembe lokwa moto amilatisi kushe nyonso to wana manque ya propriété lelo aobserve alobi te lobi kuna papa bandi osala o remarque lobi otinda papa libanda mpe deya bayeli biso baujani otinda papa libanda ntango papa kobima libanda akeya kutani na température 40 mwana oyo deja bayebi tro lelo bakisi ebelebele amisokolaka bien asalaka babain intime na ye bien ntango papa ye atali différence koto nalie mbisi ya okauka kuna naliaki mbisi ya mai koto oyo natepaki kuna mpo naluka maboko nanga na makolo eza api na nager mais aer na okota na wasantir ke nadindi na libulu nakobimela na libulu ntango papa azosentir biloko wana nyonso tu akomosala badifférence entre yo na ujana na ye wana lokoti na balabala e likolo ya propriété ya corps likolo ya bain intime papa abandi koluka ahonore mpe fi wana lokwa yo asalaki no mariage religieux civil oyo wana moya akende neti kuna te il faut papa luka ahonore même ata na dot sa pamba azwile ndako ba deuxième troisième bureau baye kuna ntango papa kokota soki deja botikaka ata mwana moko amour ekomi partage ata bandeko kolingo mpo na bana abandi osala o banko wana lobi eboti divorce bamama bobongisa likambo ya mbetu na émission eza kolanda prochainement tokolakisa bino voir même na baposition ekoaugmente sentiment ya papa baposition oyo ata papa aza penza likolo ya sapato na yo te mais soki akoti azoyoka lokwa moto alataki bachaussette lokwa moto otiaki balangete na ketch donc mais juste kaka mpo na position ozwi okotangisa bino baposition o papa soki akoti ate ozalaki likolo ya sapato na ye te asentir mpenza ke likolo ya sapato wana ekoki ye parce que eza moko ya biloko oyo ezobomela biso mabala eloko mosusu ezobomela biso plutôt mabala ezali moko ya bizaleli ya libala surtout accueil bamama ebele mpo apesa papa bisou embrasser papa to caresser papa to encore alia papa mbanga ndenge tolobaka esengeli papa aya na sachet toujours wana soki ayebi ke papa ndenge abimaki wana akendaki kozwa salaire mwana bakombo ebele mon amour bébé mon cœur chéri mais soki ayebi ke papa koya na eloko te neti nga boye oyoka pena sigone donc kombo ya chéri ya bébé ebongi papa po bayambela ye malette bayambele na porte ya lopango esengeli aya na chasse esengeli aya na mbongo papa po bayamba ye balongoli ye sapato na makolo balongoli ye chemise babouton bafongoli batieli ye mwa mai basokoli ye makolo esengeli papa wana azongaka na eloko na ndako soki papa bimaka kaka ya beti moto atamboli na bamoi aya na combien ka 2000 francs 3000 francs donc papa azoya yo wana ovandi ozwi deja elongi okangi mbote kutu eza te ye nde fo abanda wa mbote totie barespect ya bamama na biso ya kala wapi totie barespect wana wapi or citron eza 500 francs mopiku wana okosala nango 4-5 jours papa yeboyo oyambi ye na porte ozwi malete ayaki nango to sachet to sac soki mpa ayaki maboko pamba osimbi ye mwana lipeka to na lokete bosali route ensemble ntina kati ya ndako olongoli ye chemise veste olongoli ye sapato mwa mai na mwa so moko boye ata savon ya malonge eza te mais kaka mwa citron wana ya 100 francs ozwi yango kaka obandi kosokola papa makolo otieli ye mwa mai na douche asokola
ezali moko ya bizaleli oyo ezali koaugmenter amour soki makoki mpe ezali mwa babiloko na biso tokosalela bango bapublicité te wana ya kosokolela bamakolo babiloko na biso wana ya kobongisa papa bien 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 osali soin ya papa oprésente directement biloko na mesa yo moto yambaka papa kaka na porte na kokota barapport nzela atamboli asusususu motu mpona na koluka mbongo oyo akutani nango pendant la journée na mosala na banzela oyebi te yo nde kazokota barapport ebandi bamituna pourkui ozongi ere oyo mpona nini boye basololaka na katikati ya butu ngonga oyo papa deja aliaki asokoli apemi mingi olamwisi ye na katikati ya butu vers ba 4 heures wana ntango eloko ya nzambe etelemaka ntango oyo libokitisa eloko ya nzambe ntango etelemi moma basololaka yango wana okotuna mituna tu oyo ozalaki nango besoin ya kotuna mpe akorépondre yo malamu yo gangelaka papa nana alie te nana sokoli te oyambi ye nanu kutu bien te deja obandaki koblame papa esika mabala na biso ezali kobeba mibali balingaka respect mibali balingaka basi oyo bazali kotosa mibali balingaka basi oyo bazali kosala makambo oyo ezali kosepelisa bango kisi ya ndako ya libala yango wana eske mama yo otosaka mobali na yo même na kati ya bible bazorekomande biso balobi na biso esengeli na biso mibali tolinga basi verbe na biso yango wana aimer verbe aimer ya biso ezalaka kotolakisa bino amour mais ntongo baye epai ya basi balobi mwasi esengeli atosa mobali na ye la soumission le respect yo mwasi oyebi ndenge ya kotosa mobali te namona mama moko azolanda papa po atiki mbongo te na ndako ya kolia or bazalaki na ndako ntango deja papa ayebisi yo ke mbongo eza te me mama wana azolanda papa azokanga papa na bilamba papa mata taxi oyo bamati na ye akita taxi oyo bakiti na ye na mituni respect ekei wapi soumission ekei wapi papa ntango apesaka yo bambongo wana ata ya mokili osalaka ndenge nini mpo jour oyo ya kozanga ndako elala nzala te or tovandaka mpo tosedane toede oyo azoede oyo oyo azoede oyo me ntango tozokoka koede prochain na biso te tozokoka koede conjoint na biso te na moment wana makambo nyonso tu eza ya kolala économie mama osalaka ezaka mpo somba liputa te ezaka mpo tinda mbongo epa na bino te économie wana eza na moment oyo mobali mpe aza na pai yo mpe otelemisa ye yo mpe olakisaki bomama na yo na kati ya ndako po ndako oyo ezangi mama eza moko ya bandako oyo ezangi kimia eloko mosusu oyo ezali kopekisa biso vraiment to evre malamu te na bandako na biso ya mabala mpe ebomela biso mabala ezali bongo likambo ya jalousie mal placée eske kozonga retard na ndako eza kaka synonyme ya mobali auti kosala kindumba to kovanda na mwasi moko libanda marque ya confiance eske kozonga na supu na tolo to na rouge à lèvre na mbebo ya mobali to na chemise ya mobali ça signifie kaka ke mobali wana azalaki na mwasi parce que na nzela ya bis mutu ezala na mouvement mbebo mpe ya mutu mpe kotuta moninga mosusu na chemise bajalousie mal placée yo akizaka kaka mobali yo raisonnaka kaka barrière pensée epa mobali eza moko ya babiloko oyo lelo ogangi obebisi réputation ya mobali lobi ogangi obebisi réputation ya mobali lobi kuna ogangi ekotinda mobali sikoyo abanda koréagir ndenge yo ozolinga ntango abandi kobeta yo ntango ye mpe abandi kofinga yo ye mpe abandi kobemwa impoli mabe bandi lobi akomoluka ndenge ya kodebarase na yo esika mabala na biso ezali kokufa yango wana
eloko mosusu ezali koboma mabala na biso lelo infidélité. Olingaki mwasi wana, olingaki mobali wana ndenge azali. Mais na moment ya pauvreté, na moment ya chômage, juste parce que les leçons qui m'ont satisfaire l'autre oza mutu. Oui, oza na ba posa parce que raison valable ya kovanda ensemble eza liboso sexe. Tant on mobile azo satisfaire yote. Na ute kolobango awa yo yebi ke lokolo ya sapato wana ezo simba na kata sapato na yote. Esengeli na kolukela ya ba protège, kolukela ya ba chaussettes, kolukela ya ba languettes. Kota, il y a beaucoup de produits. Misala, sala payé. Sala payé pour aya à kokayo. Tant wa kokiyo et sili. Mais tant que yo kimi mobali pona, azo satisfaire yo malamu te. Oboyi pe kokomisa ndenge yo zolinga, okeyi ko luka libanda. To encore pour aza la possibilité te bozui ezalité. Azo peso ndenge yo bande ko s'attendre na ngote. Bo infidélité yo zali ko sala. Pona posa ya nzoto, infidélité yo zali ko sala. Pona koluka mbongo, lobby et ko komemela yo divorce. Et ko komema pe blocage, et ko komema pe freinage, et ko komema chasseresse pe pauvreté na kati ya foyer na bino. Kaka libanda oyo bimaki. Moi, papa, pamba malisusu na banzela na ye, ezate nyonso ekomi bloqué de plus en plus. Maman, papa, soki olingi obongisa ndako na yo ya libala, esengeli na yo liboso penza, olambaka malamu. Olambaka bolandaka mingi émission na biso oyo ezolobela nutrition, bokomona kuna penza ke tozali koloba makambo etali bilei. Tous allez couper sa billet, na billet ko sala pe papa za na ba vitamine pe ba protéine et nyonso pour permettre pe ba organes génitaux na ye ezala penza ya kokuba tant pas allez ko sala musala yo poza ko sepela. Lambela ka papa et lubu ya malamu, lesaka papa kitoko, pe soki papa aye yambaka papa malamu na gentillesse na ba parole ya malamu na ba kombo ya kitoko servaka ye na ngonga ya malamu zwaka soin na ye penza ya nzoto malamu kokaniselaka papa bikanisela kanisela te kobotaka ba makambo yo moko te oyo kanisi pe koyeba malamu vraiment komibongisa pe yo moko propriété ya corps na yo, propriété ya pareil génitaux na yo, propriété ya mobimba ya nzoto na yo nde kotinda papa a ya lisusu makasi pe mobimba na kati na yo. Esengo mingi ba mama na biso oyo ozalaki vraiment ebele pona kolanda biso to bombeli bino te to ebisi bino lelo ke mibali balingaka mingi mwandambu ya makambo mukie o to ebisi bino mais eza très important pona bino moko. Olingi bongo koyeba bakisi oyo ekosalaka ezongisa yo vierge to ekomisa yo ya kokauka pe na mesure ya kokoka po papa asepela na yo landaka toujours émission na biso santé pour tous. Olingi bongo oyeba ba produit oyo ekozongisa appareil génitaux na yo vierge to pe ekoki ko rendre yo ya kokauka pe goût et pas ya papa à sentir que vous allez likolo ya ketch na ye landa toujours émission na biso santé pour tous na Pedro Production Grâce TV. Olingi bongo okomisa papa akoma na goût oyo lingaka akoka yo vraiment papa akoma penza likofi ya Golbert olingaka bongo papa azala penza kiye epa na yo po osentir ye landa toujours émission na biso oyo olingaka bongo oyeba bilei nini okolambelaka papa pour que azala na nzoto kolongono pour pe kuna makambo ezala penda kitoko makasi epesa makambo landa toujours émission na biso santé pour tous. Olingi oyeba ba position nyonso ya mbeto même papa azana ye vraiment muselekete ya mukie même papa azana ye muselekete ya mutu rouge mais yo kokaka eto kokaka eti olingi oyeba ba position ekosala ke papa akoka yo ata yo kakote mais jour wana yo kayo to yo oyoka papa ba position nyonso to epesa marara awa
toza na ba position pe ba conseil nyonso ya mbetu ya rapport sexuel ya kopesa na bino pour que papa pe yo mama bozala malamu na kati ya couple na biso. Bozala toujours branché, bo s'abonner belé, bo aimer, bo commenter émission na bino santé pour tous na Pedro Production Grâce TV bokozwa bongo ba conseil ya kitoko. Na bosana kite bongo kopesa matondo mingi na papa na biso Pedro Kangila pe na mama na biso Grâce po azali kosala bongo papa na biso Pedro azala na nzoto ya makasi oyo ayebi masolo tozali kobeta na bino malamu mpenza oyo ekoki kosala ke papa Pedro azala malamu na ye na pesi ye bambote bisika azali mama na biso Grâce, sans oublier papa na biso Poisson pe mwasi na ye mama Grâce lisusu na pesi bango penza mbote mingi ba conseil le kwa na ba mama wana nde bokozwa vraiment ba conseil ya bien ya elugo kongola mbela papa malamu pe ndenge nyoko kosala papa azala na nzoto kolongo no pe apesa makambu na bosana kiote mwasi lingala maman Abso Nancy Mandiangu, sans oublier Cosner et Boubou en France, sans oublier Nelson Konzi P. Davido Konzi na Philippines, na Bosaniote Petit Nangamoko Mwala Boto Christian Luteke, na Peoza Kuna na Ebi Koza Kolanda Biso chaque jour na Pesiope Mbote, na Bosaniote Naomi Amisi Feza. Sala wa ponelaka voire même bilamba donc bakoutrema sokozo mona ngoboye eza grosse ya mama wana Manuani na Kyumba Nana ministre près le président de la République coordinatrice nationale Astrid Kibwila Kiema mes salutations à vous na bosani pe binote kuna na Kisangani Enoch Kingudi na bosani opete Lord Mamanisini na Kisangani buza ebele pona ko commenter pe ko aimer ndenge na lobaki na bino tokomi bongo vraiment na suka ya émission na biso o ezali ebandeli ya lisolo na basi ya mabala tokoya vraiment na profondeur lelo toyaki juste pona ko ebisa bino na kati ya santé pour que santé ya papa ezala nzoto makasi pour que santé ya papa na masolo etali makambo na biso wana epesa mapenda lolenge esengeli na papa aliaka malamu esengeli na papa aliaka bilubu oyo ezali kolamusa bahormone na ye bahormone soki ezali kolamuka vraiment na baelubu ya malamu okomona ke par exemple épinard eza moko ya babiloko ezali kolamusa bahormone ya papa soki ozolambela ngo papa trop okomona ke papa azoya munene par rapport ya grandeur azalaki nango liboso pe soki akoti ozosentir ke papa openza aye mais soki oyeli esi papa ke ngai oyeli papa babiloko lokola bamisili lelo lobi kuna omona ke papa ta ye akoya na ye mais baveso sange na ye ya eloko esepelisaka yo wana ezala ya tonda te donc suivez ceux qui vont nous avoir ba conseil à malamu bolanda toujours émission na biso donc tokomi na suka ndenge tolobaki na bino tokomi prêt pona kokabwa la bino ezali bongo wa bino docteur Sigon Serier mwana ya mama Astrid Kibwila mobali ya voix mukie tokutani na mbala sima